Bandeko nakolobela bajigolo na sexe. Donc émission oyo nazolobela importance ya bandeko na biso tobenga ba Mario nakosangisa nzoto. Nazoloba importance nango, nazoloba mabe nango te. Nazoloba eloko nini ya motuya ezali kozala Mario teme kozala na Mario. Donc na émission oyo eza mingi pona bana basi. Pona bana basi. Nazoloba importance na bana basi pona nde eloko nini ya bien azala pe azala na jigolo to Mario. Donc nakosangisa nzoto. Nakanisa boyogi deja eloko nakoloba na émission oyo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kozala na jigolo to kozala na Mario eza likamba mabete eza nango krimite na ndenge ya loi pe na ndenge ya yo mutu. Ezo dépendre na mutu oyo azali liboso na yo. Alors ndeko mwasi kozala na mobali aza jigolo na yo po jigolo esengi teke mobali wana aza mokolo to mwana moke. Jigolo azali mingi mobali oyo tombolobaka boyebi bien mwasi mutazwake mingi en charge. Alatsaka ye, alesaka ye, tant mosupe mobali ayaka na quelque chose, mais mwasi mutazwaka ba partie belé. Bango wana balaka mingi ba jigolo bobakisi na makambo mosusu oyezangi. Alors bandeko basi pona zolobela bino basi. Soki yo osepeli na mutu. Mutu wana ozomona ke soki bolingani akozala jigolo pana yo, mokile komone jigolo. Soki yo omoni yango eza nango problème te, mobali yango azala jigolo pana yo, ezala aza plus jeune ke yo, to azali quelque âge likolo ke yo, kanisa malamu tala soko mone eza bien. Okokozala na mobali ya jigolo. Kokipe o bato bakoloba te. Surtout o bokipaka mingi soki mobali yango yo lekie na âge to na mwa âge. Mais wana eza problème te. Premièrement pona yo po sepeli nango peze eloko bien. Kanisa mama ndenge yo zawana oyebi bien na mokili oyo tozali bato yo tolingaka toujours tozaka na posa nzoto. Sikoyo yo tango kabwani na mobali to otikala kobala te, mobali pe ayaka te. Ba o bayaka bagie bokabwani, baye bokabwani. Siko moni mobali moko azali to moins âgé ke yo, yo a mokolo na ye. Momoni kena oyo makambo ekokende bien. Mende akozala jigolo. Mama ozane tina ya koyoka soni te. Ndeko mwasi ozana tina ya kokipe mokili te. Kipe iyo na mobali yango otala fitire kokende ndenge nini. Surtout linga relation na bino ezala sérieuse. Pamba te soko za na posa nzoto ndenge na oloba
okozala toujours na posa nzoto tozalaka nango toujours ozala homme seul femme seul tozala kaka na posa ya nzoto atoluki yango te yango ekoluka yo ekoya kaka okomona nzoto ezosala bareaction yango moko keba okokobanda olota bandoto na butu pe osali oyo kaka esalamaka yokanisi eza mari de nuit mais eza mari de nuit moko te eza kaka mpo osangisaka nzoto te alors nzoto esali réaction na ntango yo olalaki yango wana eza importance mpo na kosangisa nzoto ndenge nalobaki na kolobela likambo etali kosangisa nzoto orien ovanda bongo orien osalaka soki yo moko okotisaka soyeba nini to simbaka yo moko alors soki omoni mobali osepeli oza capable ya kozwa ye en charge me ndeko mwasi kobanga te mokili ekoloba kaka ndenge mpo oza wana yo moko elobaka kaka ndenge mpo bimaki na tonto wana na garçon wana balobaki kaka oyo bokabwanaki ndenge mpe olataka kaka balobaka kaka sikoyo eloko ekosala bien mpo soki mobali azali plus jeune ke yo nyonso te ntango mosusu okokosepelisa nzoto na ndenge ya bien nazoloba te koexagere nazoloba pe te ezanga koexagere mobali yango amelaka bimelamela mpo alakisa yo makasi na ye wana ekosuka na nzela azala naturel nzoto ekosalaka nango kaka na bolingo boza nango soki maboko esalaka motu esalaka nzoto mpe ekosala kaka tout d'abord bakisi oyo ya réaction basala yango mpo na bamikolo ya mikolo to motu aza na bamaladi moko ya makasi oyo esengi ke fo amelango mpo bamisusu mpe akokozala na maladi ndenge toyokaka oyo motu bo aza na maladi boye maladi wana basalaka te eya bongo te mingi baza mpe na ntango mosusu na maladi wana basalaka asalaka mpe bien mpo kosala bien ebandi boye mpo bino boyebaka te ebandi na 1 heure du temps te na 2 heures du temps te kosala bien mpo ozala satisfait na moto ozani na couple ensemble moto aye te mpo akende moto bozani en couple ata bovandaka ndako moko to ndako moko te mais boza na relation sérieuse donc bilengi oyo normal ebandi 7 minutes 7 minutes bozosala sans kopema sans kokata ebandi na 7 minutes mata tie likolo yango mpe eleka 30 minutes te bien sûr tolekisaka ba 30 minutes mais eleka te fo kopema koluka likambo mosusu kochange kosala ata nsima na mokolo bokosaka na bino chaque jour ata mbala moko ata 2 fois to na semaine bokosalaka 3 fois to 2 fois ndenge bosorganize ndenge bolingi yango wana ndeko mwasi osepelaka na mobali ozotala ke osambelaka ozotala ke oza na bakamaradi moko moziki moko ya bato moko calme ozotala ke obotama na famille moko respecté famille moko etonda éducation sikoyo ozomona ndeko mobali oyo azane bien modele nazomona tokokende bien me naleki ye na mokolo apart koleke na mokolo nga moko nalobaka ke mwasi abongika na mobali ya mwa mokolo ndenge mpe tozwa éducation ndenge nga mpe napesaka me nga sikoyo na ndenge naza boye namoni ndeko mobali oyo nasepeli na ye nalingi nazala na ye relation sérieuse
mazali plijani kenga. A part wana elukeli na mbongo na ezweli na ye akokozwanga na charge te. Donc nakomema ngambu, nakosambwa na famille, nakosambwa na éducation na pesa batu, nakosambwa na ba valeur morale na zona famille pe na sambelaka. Alors siko nakosala ndenge nini? Ndeko ozokanisa bien, ozomituna ba question. Mes réponses eza na yo moko. Parce que soko lingi ndeko mobali wana aza plus jeune. Oui. Bakobenge gigolo. Liboso bakoloba zwi mwana moke. Tangu bakomona yo muto kipaka ye. Lokolo mesano kokosa te. Ozoloba vérité yo muto kipaka ye. Pe bazomona ato lobi na ote. Alors bakobenge so gigolo. Mais yo sikoyo faut kipe o yo moni eza bonheur. C'est tout ce qui est relation pas ya ndeko mobali pe zo concorde. Ndeko mobali pe azo lakisa yo bolingo na ndenga normal na ndenga logique. Ozo mona pe ke ndeko mobali oyo azaka na ngamoko. Asepeli pe kaka na ngamoko. Alukaka paseta na ina ngamoko. A profitera pe na mbongo na nga te, me mbongo na nga ona pesake na ona edake, na ona kipaka charge, ezakaka parti ya vie na biso moyen de vivre. Soki ye pa zalaki nango koleka nga, tango mosusu aninga ko kipenga. Alors, soki ezo kende bien, omoni pe ko kende bien. Tout d'abord, soki omoni ko kende bien, oza sir à 80%. Alors, kota na bolingango. So eke mabe problème ezate. Mais so qui eke bien, c'est pe là. Ko kipe o batu bakoloba te. Pamba te ozo bolingo. Ozali en couple. Siko orotiaka misapi na banzete, oza na mutu moko zo sangisane nzoto. Bokoko kende pe na mariage. Soko sambelaka pour kende pe na mariage. Donc, on peut éviter les sommous, on peut éviter au chanzaka mibali pamba pamba, on peut éviter au vanda na mutoyo, yo o sepeli na ite, on peut éviter au melaka mobali, o yazo mela, bimela mela, pe makamba malunga ezate. Donc, ndeko mwasi, oko éviter makambo ebele. Oko bengana makambo ebele ya mabe. To oye ninga kosala yo mabe. Yango wana, kozala na mobali. Ya gigolo, eza pe na positivité nango. Eza na mabe kaka ndenge toyokaka te. Eza na ba gigolo, bavanda na basi, bazala pe bien honnête na mwasi yango. Kaka ne mwasi, avandi na mobali, akoki makambo libanda te, akoki nyonso te. Tango discussion yaka na couple, ndenge yaka na ba couple nyonso, même soki mobali wana azalaki gigolo te, azalaki kaka mobali ya mokolo, azwaka en charge, discussion ngo pe eningai koleka nango. Mokomona mwasi lokola mobali bazwaki na charge na ye na bakanda ya makambo yoka pa ya batu akoya kobimisa makambo moko oyo na mobali akondima teke mwasi na nga onalinga mwasi na nga ya motema na banda komona ye aji na biso akipaka neteke nga moke ye mokolo naza komona akipaka ne ezwelinga na zwelaka te atindaka nga te nakende luka kisi ayebi peke na lukaka vi me limiti na nga yango oyo alingela nga boye nga pe nalinga ye me koma ata nasali ye mabe na likambo boye azoswana na nga azobimisela nga makambo oyo na imagina te na mutu na ye. Donc oya kobimisa
ko changer oya yo mobali parce que likambo oya komona kobimisela ye obimisela ye te na vie ndenge pe bo discuter atoninga kosilika atoninga kobamba eloko mayebaki kobimisa maloba boye na monoko no te bandeko bisika kozala ata bokomi bien makobanga akobanga discussion ila bino te makobanga po soko atali po abandomona kaka makambo yango abandomona koswana boswanaki te me makambo oyo aimagina te ekokozala na motu na yo siko ayoki yango donc akozala na yo na amour ayaka nango na yo me azobanga siko futur okokosala nini na futur po ayebi ye aza ne jigolo abanda komonaki liboso ayebaki ntango ayaki aza jigolo me kovanda na yo amonaki abosanaki jigolo aza komona aza penza mobali na mwasi me ntango lobi na ye olakisi eki jigolo obakisi na makambo yo moko oyebi obakiselaki ye en tout cas ata bozongi bien abandomona makambo wana ye akozala na bolingo oyo aza nango na yo akolingo toujours me abandomi tuna nazosala erreur te to nasala erreur te orien yo moto ozwa jigolo oke loba osalaki erreur ndenge ozwa mwana moke ozwa jeune mobali moto akomi tuna akomi komituna sikoyo ezala jigolo ya mokolo to ya mwana moke akomi komituna oyo eza te mpo naza jigolo nga mpe nayokaki keba kuna lokola mwasi azwaka en charge mokolo ya kosambwisa yo okoba ye oyebi eloko abombelako na nsima te oyebi te soki azwa ye en charge mpo abendaka o bachance ye mpe akomokanisa makambo balobela ye ata betango kara donc couple na bino couple na yo yo moko kanisa soki ekokende ndenge nini nga papa robo eloko na nini aloba kozala na mobali aza jigolo eza toujours négativité eza mpe erreur te eza toujours ekokozala mpe bonheur ekokozala mpe nzela ya bien oyo yo esengeli mpo oyo ozala en relation moko sérieux ozwa ata 70% ya makambo oza koluka na vie ya couple yango wana bandeko oyo azali na mobali na ye na mokolo lelo aza jigolo ezala azali jeune ezala azali mokolo yeba ki jigolo na yo mpe jigolo ozolanda nga kokanisa te eza toujours négative ndenge bato baloba eza na parti nango ya positive ya kitoko parti kutu te eza na mabe moko te wana mpa na nga papa robo ezali positive ntango bino mibale bolingani ntango bino mibale bozozwa couple na bino ndenge bacouple nyonso ezalaka ndenge bacouple nyonso ya mokili ya malamu ezalaka alors bobosanaka te makambo bato bandoloba eza nango na importance te na kati ya couple na bino oyo eza na importance bino mibale mama papa bovanda malamu ezala yo mama mobali na yo aza jigolo azala mokolo te azala moke vanda malamu mabe moko eza wana te surtout ntango bovandaka malamu nga papa robo nasukisi awa bajigolo bosenga nga merci te eza kaka nalobi oyo esengeli naloba pamba te ezali oyo nde fait de société ya solosolo Cynthia Kapage omoni fait de société yango oyo
yango pe na tie photo na yo na profil. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.